Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà. Bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Bonsoir la grande famille, bonjour Balandignon Soya BBC, bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les Bino partout dans le monde. La grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, ça va. Notre Dieu nous fait toujours grâce. Toujours si maton Dieu pas inae. Ticket nzambe nanga pambola bino nzambe nanga abate langai bino nzambe abomba bino. Voilà, quota aimer partager et ça biso toujours bien. Ceux qui sont à la liboso ou se retrouver ou encore au tomber na vidéo na biso BBC Mpoï pour inviter aux à l'aise. Abonne-toi au kozala de suite. Le lot aux lundi. Voilà bandeko babon de bi semaine na balandignon so ya BBC Mpoï TV. Vraiment bandeko titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni tozo sur la moi muke mais naza un peu na regret hein naza vraiment na regret. Famille Libota, Kota, aimer, partager. Shalom, shalom, famille Libota. Focus, bon, matiselanga, ba focus, bon, matiselanga, ba focus, et ça vraiment bien. Naye juste pour Nabino, famille Libota. Naye vraiment pour Nabino, famille Libota. Na pire esprit, to tika ba sentiment, to zala vraiment vrai, hein. Yango naye Libino, famille Libota. Oui, effectivement, to ebi que nos réseaux sociaux, la communauté congolaise, et tamboulaka vraiment là-bas. Na ba énorme nangoto encore etambola mingi na impolitesse etambola na droiture te na okelo ba bongo etambola vraiment na droiture te mais et ça passe il y a peut-être bino batu obolanda biso bo mekara ko utiliser ba mind ba sens qui bo moto et ça bien vous savez. Na lundi c'était depuis hier na moni ba analyse bandeko ba émission ba sortie médiatique ya ba ya Gabi ba tebele lelo na ko mona pende ko na biso ya mwasi oyo bakangaki ya gola et tout biso nyonso to yebi que non Moura aza arrêté il paraîtrait déjà aza na makala. Alors et ça dit que non et révolté ba tout mususu ba esprit ba bima ba koloba dit n'importe quoi et tout mais sans oublier ya koloba que non le monsieur mérite peut-être punition wana parce que façon à tambolaka ou encore façon à ça il a émission na sur les réseaux sociaux ezo mérité eloko wana. Alors ya Gabi na ngambu na lobi que non ya sepeli ndenge bakangi parce que il n'était plus à l'aise et ça linga passé bandeko ya mobimba lobi que non ngana sepeli ndenge bakangi mais à la fin des comptes akobima oui to ebi que non bakangi akobima akufa te akobima abinga na sepeli ndenge bakangi parce que azaki susu à l'aise te fallait ka na bakanga ye. Alors pour elle ezaneti moquerie moko boye ya koloba que non atabino bato wana bokangisi akobima. Vous êtes encore conscient ya koyeba que non azalaki susu à l'aise te. Maintenant moi je me demande, c'est juste une question. Boyebaki que non azalaki à l'aise isute akomaki kobatama batama pona nini ya musalo azosala azotoucher ba personnalité ya batu azoloba babiloko moko eza yango te o esalaki que non akoma kobatama batama vous êtes sans ignorer mais lorsque bakangi bolobi que non basali kaka bien po azaki suna kimia te peut-être ceux qui basambi basisi ko samba tango akobima aozana kimia là eza ya Gabi. Maintenant, lorsque bino boyebi que non muto sala kama bien azaki susu à l'aise te azaki pe moment ya kosala nini ya ko conseiller wana tokoloba te parce que na lobaka mingi ba analyse nanga ona sala ka na linga ko ramener savoir à batu mais congolais aza mutu mususu oyo a réfléchir ka na ndenge na ye mais lorsque na ye awa lelo bandeko to moni mbutu oyo ebimi c'est juste parce que oyo liste ya ba artiste oyo babimi ça qui soit disant ba PD to mona ki ba bobo to moni omari to moni nani et tout et ça li que non maloba mususu ou encore ba analyser bima bato ba bima pona kwa susu ko finga belle vie
Alors biso nyonso toyebi ke non Bellevue déjà za matière tokyo ni yango te Bellevue déjà za matière pona bato mususu bayebi ne bamemelaka yango na kombo na ye po bazwa mwa chweke mabe ezaka parce que bazobebisa réputation ya mutu bazosalir mutu. Alors tomoni baye susu kofinga ye du fait que ndeko na biso abimisaki liste ya baartiste oyo esalaki mpe ke non toyokaki ke non Omar alobaki ke non akojouer lisusu te na Bellevue TV parce que heureusement Bellevue TV na Omar babetaka yango bien esali ke non na film oyo tozotala oyo tobandaki lobi na série na biso ya Master tomoni Omar aza na kati, je crois nasalelaki yango analyse lobi. Alors à part ça ekomi ke non bino ozoya osepeli na batu ou encore je sais pas nayebi te ezo ça passe mais na yeli nde bino famille Libota lobi tobandaki film ya Master jusqu'à présent batielaki yango biso lobi na 16h30 biso en Afrique du Sud total yango donc bino kuna 16h30 biso à 17h30 toza na écart à 1h. Alors de hier jusqu'à présent bandeko film maintenant ne commis même pas na 40 000 cas. N'en est totalisé nan même pas 40 000 cas. Vous savez pourquoi naye parce que biso nyonso tomona ki dernièrement Bellevue abimaki awa a lancé ki message moko ezaki trop fort pour naye alobi bien bandeko famille Libota focus ceux qui n'ont s'abonner te na Bellevue TV ou que s'abonner ba film ezane ezokota chaque jour mais total la film kaka ekoti lobby même pas 45 000 ekokité. Donc, comme ça 50 et comme il passe pour la nini. Famille Libota, vous êtes tout. Lorsqu'on vous a lancé les messages, bah bois quel est bino slogan à focus. Et ça focus na ba commentaire na bisoté. Focus pe na ba film total la tozo se soutenir bandeko biso nyonso. Biso to roya to sali analyse wa Bellevue boy. Mais on a aussi plus besoin ya Bellevue à avancer. Natali film le sous na tongo na bandeli film parce que nga za bongo morceau na zana eloko ko sala te ou encore ceux qui ba adoration na nge sili na lobia natala na ta Bellevue hôtel boye même pas 50 000. Vous êtes tout famille Libota. Je crois que no bokoti siko na ba embrièment ou bien na ba distraction ou eza sur les réseaux sociaux. Bande ko réseaux sociaux eza na ba makamoko bo sepela na ngote réseau. Sorry bandeko bo aimer bo partager et ça nga toujours bien bo aimer bo partager et ça nga toujours bien. Biso nyonso toyebi sortie médiatique ya Gabi lorsque yaka azang sa ko chrétien Bellevue te. Sikoyo bomoni nga kutu na minicho yo. Soki asali sortie médiatique na ye moko kaka ba même problème ananda lobaka sur Bellevue. Maintenant à quoi bon? Bo banda kolanda mutu wana bokina ba commentaire bozo commenter bozo bosa na cœur. Lorsque film ezokota il faut baluka ba problème moko boye pona ko sa nini pona ko distraire batu bata la film te focus c'est ça que no bo se focaliser na Bellevue TV bandeko bomoni ba biloko na eza ba distraction nga moko natala kana bitonnage bo donc makambo ya mafinga makambo ya ko bimisela ka batu ba base makambo ko finga naka o eza makambo ko bandi depuis kala alors lelo na omona ya sikate bino batu bolandaka biso bo banda ko réfléchir bongo ya koloba ke no ba makambo nde tonajaka ngo butu lokola moi ya ki pede toyoka ya ki lesbienne toyoka ba artiste comédien ndenge baloba est-ce que tango kaka ndeko abimisi liste wana ba combien déjà baloba ke no ba artiste comédien bazala ba pede ba artiste comédien bazalaka ba lesbienne eza ba son moko o toyoka ngo déjà awa sur les réseaux sociaux. Alors ya sikezate ya keno bokota na distraction. Ya sikezate bandeko. Il faut boyer bandenge nani internet ou encore réseaux sociaux encore communauté congolaise ndenge ba travailler. Ba travailler kana ki mutema mabe. La preuve ane ke na pesa bino kaka juste eloko muke bo comprendre. Bellevue a uti kota la firme ya sous les drapeaux non. Awa siko e komi nini toza na master. Na master oyoyo bakolinga basala eloko moko boye kaka po esa nini et distraire batu bata la filme te. Na opesa bino exemple botala makambo ezoleka entre pasteur Mike na Peniel ndenge Peniel abimi siko. Peniel abimeli nini na oya na matière wana. Nyonso na po nini po amoni ke non a obeta stade a obeta na nani ya Paris
alors balingi ba disturb batu ba baby saka batu po nini ba salir po batu ba kende kokota te na concert nde bongo communauté congolaise et fonctionnaka na mutema mabe nazo pesa subino exemple mususu to mona ki mwana ya nani ya jibe mpia na abima ki azo ko attaquer batu ba musicien mususu ba saki nini basali retour ya kosa nini baki osimbisa papa na touche babimiseli biso ka mwana na mwana ya suka. C'est comme ça mutema mabe ya congolais bima et fonctionnaka. Le fait que moi na jibe mpa na bima ki azosala ne ba base ne po ayeba na so pe ndenge nini to ebite so ki peza ki mushi nini a chuba kiye et bato batali bo fait que papa na zo pekisa ete tu sais que papa na za na sima na ye basali nini ba balukeli papa na ye likambu ta bota likambu sonyo ebima ki ya mwana suka bota la tabino. C'est ça congolais fonctionnaka na mutema mabe. Mwana ya jibe mpia nanda banayi kosala makambo wana peut-être na kuzu soki papa ne pa banayi kopekisa mwana azo yoka te mais balingi basala ni ba neutraliser mwana na ndenge nini ba salir papa na ye. Est-ce que mwana bimaki isusu à partir de wana mwana vandi akoti ndako pasteur Mike ye osusu pazo lekana na ba situation ngo congolais za mutema mabe. Congolais za mutema mabe, la grande famille bo aimer bo partager. Ya Gabi abimi a sali sortie médiatique na moi mobali o soki Hermès o bazolo ba o soki Hermès ba welela e soki na carré. Moi je trouve ça c'est trop enfantin encore je n'ai que non et ça ridicule. Na landi émission ngo ya mwana na mobali yana il est libre azo libre ya ko s'exprimer ya ko ba non ya Gabi alinga kai mais ya Gabi na ngambu ne ya lobi ke non zei e bika bango moko. Lorsque Mutozo bima oya koloba babilo donc nga nazo yeba te na comprendre les communautés congolaises te bandi to sungana na bino bato bolandaka biso je veux même mille fois préférer ole bokotaka na ba place moko boye bokende ko yoka babilo ko moko ko édifier bino te bo reprendra ta ba film ya Bellevue bo bandeli yango ta 1000 fois neti ngai BBC bandi ko nazo yebisa bino je même ame couper o na kotaka na ba chaîne o ifinga te nga soki na koti na chaîne moko na tali intro na ye Nathalie, non, peut-être quand net aux arabes, peut-être ba titre, ou qui titre au côté au côté bloc comme sous mais lorsque au côté tali inspiration à mon tout. Ce qui n'a moni que non, façon to azoloba, na qui ko capter na qui ozo eloko moko, na on peut sa tata na yoka. Mais lorsque ozo kota wa vanda na kitia liboso, na lobby boy obandi ba biloko c'est quoi les messages ozo ko pesa la communauté congolaise. Biso nyo soto yebi musala o Bellevue azo sala musala moko ke non. O ezo monana o bato bandima. C'est pareil sous Satana Karine Mokozi. Maman de la Chine, je la fais des gros bisous place à ça. Lelo, mobile mususu ye wana bali. Mais bato mususu bazo pelisa kaka ba life. Pona kochola. C'est ça avec nous les Congolais. Congolais alingaka bolamu ya mutute. Congolais alingaka évolution ya mutute. Congolais il est number one ya kosala nini ya kolinga ko rabaisser, ya kolinga ko baby sa réputation, ya kolinga ko baby sa. Et chose grave Congolais ebako as une inspiration te. Congolais ebako créer te. Maele azoaka maele na sima batu mususu papa bolandeli yango tant bolanda bongo bokomi susu ba rival. C'est ça. Et puis la rivalité wana ezate ya ke non bo vandi kimia bo e komi ya ozo bundisa mutu mais oyebi ke no yom de mutu landa ki mutu wana. Alors bref la grande famille. Ba distraction les oleka sur les réseaux sociaux. Bellevue bandeko. Je crois na ça qui analyse mon code dernièrement. J'avais bien dit na lobi bandeko ti mukolo donc na ebité ti Bellevue akobimaka na se ya moi oyo. Tant que Aza artiste et comédienne astunaka ba film, il y aura toujours les hauts et les bas. Oyo ye moko ndenge azawana asalata ngona mutu ayebi. Si y a les hauts, ayebi ndenge ko gérer les hauts wana, si y a les bas, ayebi pe ndenge ko gérer. Alors tout s'attendra à un bon jour tokola mukaboye na réseaux sociaux à communauté congolaise bakati ko finga Bellevue. Jamais koute ko si la raté. A cause la ka matière na bango baba na ko finga kai. Nanina loba keno au libo banda ko yoka mutema passe. Peut-être babiso ba mususo on viendra peut-être répliquer ya ko ramener juste savoir à bateau. Mais vous là tant que le fan de Bellevue, tant que de les abonnés Bosani, beaucoup de la ben wanate, bino bota la kaka, et loko Bellevue azo pesa bino. Yé mon quoi bimaki bino de force naï, mais bota film ya Master, même pas 50, même pas 45. Vous êtes tout.
Vous êtes tout. Ba matière eza. Na ça na bi non. Na tel film même pas 40. Na bi non, pourquoi pas na ça l'analyse sur ça. Na okika ko bando ya boyo kité ya Gabi ya kiboy non. Tout ça la paix promotion ya musala ya belle vie. Vous les fans, vous les abonnés, please bolongwa pe na distraction. Soki bolingi belle vie, bolinga belle vie akotala ka ba filmer na ye. Bokende ko matisa ba j'aime ba partage, bo matisa ba vie et ça bien. Oh non, ce sont les cas, la futilité, la distraction pour la film. Nous savons tous que notre zana matanga ya jani. Na uti kutu kota la awa, na kati yango kutu ndenge ba keneki kota la nini, ba exposa ki corps. Na moni vraiment maxi à l'elisingai de Londres vraiment monter mesalinga na passe. Alors bref, la grande famille, j'ai voulu juste vous lancer ces messages à Koloba. Please. Distraction za makasi bitumba belle vie bozela te que non et aussi la kalelo tolobi tant que belle vie sera toujours en vie tant que belle vie va toujours ko jouer alors bitumba kozala toujours kaka bino ndebo eba ko surmonter ba bitumba na ya koloba ke non force ya belle vie eza bino na kotala ba film na ye. Je crois peut-être au na lobby boloba te que non mama BBC akosi. Parce que il faut un mot to la musi bino to ramener ba savoir na bino bandeko to ngana lobi yango ah très bien donc iko ya kati kuna boye na ko répondre ya Gabi yes non banda ko ya ko répondre ya Gabi et après parce que ya Gabi azole maté biso pe to banda ya ka to répondre peut-être ya Gabi mutu te la ko ya lobi mabe po na belle vie biso to rappeler to nani to ramener yango nani to pe to répondre peut-être na ngambu na biso na ndenge to yebela histoire. Parce que tu sais que la communauté congolaise fonctionne, na ki mouté mamabe ki ndoki jalousie keto et tout. Ndé numéro ndé loko ezala na kati na biso ba congolais. Mais là je me suis dit non, pourquoi pas pe kolobela non bino ba abonné à belle vie, les familles Libota. Famille Libota, vous êtes où? Vous êtes où? Film à belle vie ezo koma isusu na santé po na nini. Ezo koma isusu na santé po na nini, bokoti na distraction ou encore le mot là. Oh, belle vie, le qui focus, vous comprendre en côté. Mais mon ninga bimaki, a lobby très bien, binon de boza la force nanga. Ce que bon l'imbisaït. Bon l'imbisaït. Ya Gabi alinga ka belle vite, est allié. Atata wazo ba kino naza nga pona mutute, naza nga pona mutute, mais langage n'est pas dire na tu sens que non à bois que la belle vie mingi à bois que la belle vie mingi mais au grand jamais abimi sa fongola muté manebe na fongoli pe ba vérité à l'obaraya lo bakane vérité à koloba que non belle vie à sala kinga boya sala kinga bo ce qui passe à qui ya bien alinga ki pe que non a ocha kimia mais tant que ça la kimia te positionner mon ala que non za la kana ngambo moko. Maintenant pourquoi venir tout le temps à ya lobby boy ko répondre ngane tinga so ici il s'agit et yebi kaka ye moko façon zo fonctionner bokoya ba koloba kimpe c'est comme on c'est comme so ki pendenge nini kimpe c'est bandeko bobanga te ya koloba ke non so ki pendenge nini ya sika ezate peut-être ba biso ba mususu lo kwa to travailler sur internet to ko ya peut-être te répondre ango mais na fin fond nga na zo ba keno eloko eza na ngote pour sans belle vie batu ba kolia te sans belle vie batu ba donc batu ba sepela te il faut ka belle vie azaka matière bref bino boye ba keno belle vie azaka matière mabeka ke za keno injustice o ezotambola sur les réseaux sociaux na communauté congolaise nde mabe yango wana o esala nga pasi bakangi mutu mais bo pelisi ba life bo pelisi bo sali ba émission bo lobby bo bandi ko finga bo fingi bo ko bandi ko kondola ba problème en ignorant que la personne au bakangi azo mérité arrestation wana pour na comportement na ye. Vous comprendre la grande famille. Beau aimer, beau partager. Famille Libota, please. Famille Libota, eza ko se soutenir. Lorsqu'on dit famille, on voit l'amour.
Et le quoi na focus eza nini lorsque nga nazo yebisa bino bandeko bo matisela nga focus eza juste que no bo banda koyeba focus eza que non to se focaliser na ba makambo na biso bandeko bokende komatisa ba j'aime bokende ko aimer bo partager soki pe famille libota bomoni que non il y a un ça ne va pas carrément bolobi. Parce que Belvi elle a aussi besoin de la suggestion, elle a besoin de conseil. Parce qu'il y a des gens qui ont c'est juste une question dans autres parce que tu es que non, musala mususu ebe baka peut-être na kati kuna bazo sa susu musala bien te, mais bango bazo continuer ka ko sala mais ignorance moko boye eza. Siko bino soki botolobi que non pourquoi bozo matisa ba j'aime kuna te, bo matisa ba vite. Ça dit à quoi? To baka matanga ngoya ya jani. Soki tokobaka matanga ngo ya jani to sukola mai te to kolia te to kotambola te to kosala musala te. Allez-y comprendre. Alors bref, la grande famille aimait partager. Ceux qui peuvent nous s'abonner, s'abonner. Nazoa kosa sous analyse mususu. Ah j'avais voulu juste na vaneki nangaka. Na binata non ba vie na ya film to komi na combien parce que nazota la ba air kalaté biso pe awa. To ba to la bazo 17h30 ezokuka. Début total déjà na bakini héros bazotal baza déjà 16h30 biso toza 16h et quelques 17h quelques vous comprendre bandé. Alors c'était au moins ça, j'avais voulu juste koya ko la sa famille libota bozala un peu na distraction te focus wana eza que non vous se focaliser plus na Belleville TV et bah j'aime bah partage et ça toujours biso et ça la bien. Biso wana toza biso nyonso toza famille libota tozo se soutenir na koki peka koya wa te belle vie et ceux qui balobi boy pona belle vie non il faut penser à la promotion à ba film et à belle vie parce que je suis famille libota aussi il faut penser lancer message na ba abonné na ngai ba o balingaka mama BBC ndenge sala ka ba analyse na ndenge défendre la belle vie na ya ko yebisa bino ke no bandeko non kuna na moni ba film ezotala maté. Ça dit à quoi? Si il y a des trucs au bomoni que non, vous autres la film était pour na boy. Vous lancez un message, belle vie elle est là. Wana na zolo bakaka parce que na moni ba vie ezate, vous autres la film était problème les anini. Alors, c'est au moins ça bandeko, aimer partager les anga babino BBC Mpoyi TV. Bandeko naloba toujours numéro na biso ezawana. Si vous avez besoin que vous avez BBC Mpoyi TV, numéro na biso ezawana sur WhatsApp, ou bengi to sololi. Si vous avez besoin de suggestion, vous avez besoin de conseils, pour tout bon sape musala, je suis là, na boyate et surtout na boyakande peut-être mutako benga ko finga parce que moi lorsque je fais mes émissions 20 minutes, 25 à 30 minutes, na ka ko insulter te. Alors lorsque tu m'appelles peut-être pour na lobelanga bêtise wana et likate et na pesa toujours nzambelanga merci depuis na banda na nga pe musala ngo oyo na finga na nga te. Nzambe pa pesanga bato moko ya bien oyo ba comprendra maman BBC sur les réseaux sociaux et lorsque ba benganga alors vraiment connexion qui n'a penza mbala moko on se connecte avec mes abonnés. Voilà, je vous aime bien bandeko, je vous aime bien bo se focaliser na ba film bo se focaliser na ba film bo tika ba bato ba finga kande na uti koloba kenon. Tant que Belleville a toujours envie, tant que Belleville a toujours qu'au travailler, na musala na ye artiste et comédienne, alors au fingama il toujours. Et na moni susu ya sikate oyo bakoya koloba awa pona Belleville, lesbienne toyoka, makolonini toyoka, donc presque ba insulte tout, ndoki toyoka, tout toyoka, oh boy toyoka, nazomona ya sikate. Nazomona ya sikate. Alors maintenant pourquoi beaucoup de la distraction? Voilà, je crois na komi na suka analyse nanga. Na sisi na clôturer na kindepe ko na tala na soki film et koti na moni awa 17h30. Le temps na lancé 17h30 bande ko bo aimer ba vidéo bo partager tous ceux qui ont problème na YouTube, mais Nzamba sali grâce. YouTube à répondre biso favorablement, positivement. Alors ils ont grâce. Alors on en a besoin. Il y a soutien à bino, peut-être on a partage et tout, abonnement à bino
poto booster sous chaîne nabiso ça qui vraiment c'est kei penza makasi, mais lorsque YouTube a check biso kamabe et on a eu vraiment du mal à travailler et bah repé ça temps à temps et bah répondre biso favorablement to bandi sous musala. Alors il faut to booster sous chaîne à BBC pour et ça la biso bien. Je vous aime bien bandeko. Je vous aime, vous allez bien, focus toujours, beaucoup de distraction te, mukilango zoki eka bongo, tout en boula kana rubanga nzambi, botala ya jani wana atiki biso. Ozomon. Alors, c'est au moins ça. Sorry, appel ekotaki, pardon. C'est au moins ça. Ma camion sur les oleka, ils ont vanité, hein, ils ont vraiment vanité. Botala exemple yangwana na pesi ya jani, hein. Il passe à qui artiste et comédien, il a été insulté et tout. Lelo ewana ki et comme bravo l'artiste, bêtise pédicolo. Alors moko sens qui bon moto et ça là bien. Voilà bandeko, je vous aime bien. Bah bon début à semaine, abinonion so, bisous, bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.